Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona de pité, ya le dimanche 23 mai 2021, masolona de pité bandeko nangai, tokutani après une semaine chargée, ninge na lobaka na bino, ba mois week-end, mois relax, et ça la moi bien que ezana ba oyo ba pe makate neti ba biso, même le dimanche, commission PAJ sur la loi électorale, lobito zalaki kuna jusqu'à 19h. Les lopés jusqu'à 19h. Pour ça, nous avons aussi lisa réforme sur la loi sur la CENI, pour nous permettre que Makambwe Kenimbangu Mbangu Pambate, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon Malobanaye, alobaki que Esengeli ko sala tout pour que Maponomi et Salemana 2023. Masolo, bande konangai, bande ko oyangai, Niragongo et Tomboki, tozakuna na province ya Nord Kivu, volcan et tomboki kuna tokozongela tokobeta mwa masolo topesa bino quelques détails. Masolona député bande konangai Alain André Atundu, l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle, a lobby il faut dialogue. FCC a komi kosenga dialogue. Tokomeka ko décortiquer yango. Accident raté na mapata na biso pambate avion mibale elingaki esala oyo babengi na français collision elingaki tutana pona na banzela na bango mibale pona kozanga communication chéribin okende atelemeli yango. C'est dans cette émission que vous allez suivre tout ça. Masolona de pitié bande konanga lelo dimanche bao basi babimaki déjà bobimi na losamba bosambeli batei boyoki mateya pasteur alobi bao bakendaka liboso balinga korate culte te bazalaki wana boyembi bobini bosambeli boyebisi nzambe oyo bino bozana ngo posa. Siko ngana tunaka kaka une chose, ba mususu pe na bakoti te. Ah, bino bozana États-Unis. Na bokoti te bozoke nende siko. Oui, bozoke ba mususu bazana kati. Mais na tunaka une chose. Batu bayoka ndenge nini soki okei ko sambela. Soit soki okendaka ko sambela. Mais ko sambela wana ezaka n'impact na vie na yote. Boyoka ndenge nini bokendaka kosambela parce que bozanyi musala ya kosala to bokendaka na bino kaka tika to kende par formalité to ezandenge nini. Je pense que on a tout intérêt même ndenge to alia kala mingi to koyoka musique ebandi mais tango kotala omi o tuni ezaka ndenge nini parce que même ba oyo batanga ba lobby soti norme soki mobeko soki loi ezali na impact te na vie ya mutu pona ko changer comportement ya mutu mobeko wana ezana tina te. Et c'est la même chose avec l'évangile, c'est la même chose avec nyoso ya kosambela parce que kosambela ezaka pona ba chrétien te ezala pona ba bouddhiste ezala pona ba musulman ezala ba biloko nyoso to wana bokotaka. Mais ezana tina nango ka soki ezali ko changer un comportement. De toutes les religions, ngai nzamba salanga grâce parce que na kota na ba religion ebele. Na kota ba église ebele, je connais quand même quelque chose. Et partout où je suis passé, le centre d'abord c'est l'amour. Bolingo na kota na religion mon côté bazolo bana mutu oyi nande konate ce qui sont un peu plus grave ezaya que tu ne peux présenter signe bolingo kaka et pas mutu azo présenter bolingo mais le reste ezaka bolingo mais la vie aussi est rose quand nous échangeons avec les autres wanande bolingo ka koyoka te ça ne vous intéresse pas ndeko les articles alobela biso makambo ni ragongo ozo kende di koka lan ba observation wanande tombokaka
Non mais comment nous attendons? Yo émission na yo, zonga nengo zalaki. Nazalaki ndenge nini? Nazalaki ndenge nazali awa. Ya mabe na lobaka ya mabe. Ya malamu na lobaka ya malamu. Problème na yo za nini? Olingi na loba oyo ezo sepelisa yo. Non. Na yaka awa te pona ko sepelisa mutu. Nous parlons république, nous parlons congolais. Tozolo bela makambo mboka na biso, musala na ngai izaya kotalisa binoki. Tala oyo mutu. Alobaka bundela kamboka. Tala ezaleli na ye. Est-ce que oyo ezama makambo mboka? Ezama makambo mboka te, intérêt na ye moko. J'ai même eu la chair de poule quand j'ai vu les gens vouloir humilier la innocente veuve Yarma Tungulu. Asala kanaye mission te ya kofinga batu. Cette maman-là, Maman Philo. J'ai rencontré cette dame quand je suis allé en Belgique. Azala, bato ebele ba komi awa na ebite so ke za dépression, so ke za kosanuye muke muke ache caméra. Abandi komi lobela. Cette dame-là a tikala na bana na ye. Mais j'ai vu bato polémique, je ne sais pas de quoi il s'est agi, nga na ebite. Na monika ka ba publier. Pour votre information, Arma Tungulu avant kende na Congo, Ashaboya Kimwasi wana. Etalio na nini. Mais yo lobaki, c'est que aboya Kimwasi wana pour que binobo sakana kana ye. Mais de tout ce temps, nani asala émission te pona kolobela Arma Tungulu. Et pas na ye, pas ya mwasi wana bozaki ko kende ko sala nini bande konangai. Soki ozwi mutu ya modèle wana. Ou inversé, qu'on dise de ça, na moi sinaye, la vie privée ya mutu, ok ko sala nini. C'est ça le combat. Combat ngo bozo sala, eza ko sala na nzoto abatu. Pour commencer à humilier kokende ko semise oza ni membre de la famille ya Arma Tungulu, ni nani na bango ka pona makambo ya Congo ke tozo bundela Congo tozo okende ko bimisa ko s'attaquer à une femme. Oyo avanda na kwa na ye na bana na ye. Et beaucoup d'entre vous ba profita na kombo Arma Tungulu. Kanenge ba profita kana kombo ya Lumumba. Kanenge ba profita kana kombo ya Rossi Mukendi. Mutu soki alinga s'attirer de la sympathie, azui kombo ya batuana bakufa, c'est comme s'il était dans la même logique na bango. Mutu alokuta. Je parlerai de ça tous les jours. Mutu ya lokuta. On ne peut pas utiliser combo ya muto yo na yebozana même sens ya combattre. Lumumba, Paul Maurice na Okito. Bakufa, c'était pour une cause. Et Lumumba bazalaki parmi bato bazalaki kolinga bomoko ya mboka. Yo musala na yo ku diviser bato. Ozotanga Lumumba pona nini? C'est comme ça que vous voyez. Parti politique ebele ko botama na kombo a Lumumba. Mais idéologie à Lumumba ezata. Ezate. J'ai eu à faire une émission avec maman Pauline la veuve Lumumba. J'ai eu à échanger avec cette maman-là. Plus d'une fois. C'est la même chose ngana lobakanabino. L'histoire mususu ya Congo, surtout ya Kasavubu. Ngai nazui yangwe pa mwana na ye maman Marie Rose Kasavubu, la princesse Kiku, qui m'écoute. Yangwana lobakanabino na mboka oyo soki olali balali yo. Cause la teke on va honorer kaka nengo anatin. Le nom de Kasavubu eye kosekwa batu bazolo belango mikolonioso grâce ya mwana na ye Marie Rose Kasavubu. Ça va rester comme ça. Nous devons contredire Azata. Moi, j'ai vu cette dame-là se battre. Kosali sa bilamba na elonja papa na ye. Kosala boye na elonja. Qu'organiser. Même quelques Nekongo qui commençaient à parler de Mbuta Kasavubu. Avant que Nekoloba. Eza koshina. Bazoloba teke aza Mbuta. Parce qu'aza Nekongo. Tolobela. Elombe na biso ya ba Nekongo. Le tout premier président de la République. Yamboka na biso. Ce n'est pas par amour. Les gens monnayaient ça. Moi, j'ai vu. À quoi n'est pas maman Marie-Rose Kasavubu,
alobina ye, voilà, il faut tolobela mbuta, et tout ça là-bas, ainsi de suite. À Saint-Gimbongo, il faut pas payer ça mbongo pour quelqu'un de défendre. Ce sont les affaires, ça n'a rien à voir avec l'idéologie de Kasavubu. Ça n'a rien à voir. Et c'est la même chose avec les Lumumba et les autres. Les lots, il y a même la veuve, Arma Tungulu, alors que boyebi makambu bino moko bosala. On a combat, bato misusu pe balandi bino. Oui, loba et lombe na lobi en tout cas. Makambo yongana zomo na ngai tambo. Nous devons ne fût-ce que respecter. Ba auto profiter na kombo na bango pona koloba. Nous devons respecter. Ba oyo ba kufa que nous avons estimé que baza quand même ils ont osé. Na lobela bino ya peu na bieko kundola kombo ya Lusinga. Na katanga soki okei okomona ba tribu basala kama kelele penza batabo basala kama kelele ta. Mais bangonde bakolo chef na bango oyo abanda kotelemela mundele na période nini. C'est parmi les révolutionnaires que nous devons respecter. Mais bavanda na bango. Ne pensez pas que tous ceux qui font le bruit, bangonde baza capable ya kosala. Voilà là où j'ai dit que ce soit la religion, que ce soit les combats, bande konangai batala kamutu ne vandeli na ye. Est-ce que la personne a vraiment de l'amour ou bien zosala nde cop na ye pour qu'elle vive à travers rien? On va à l'église, on va prier, on va prier, on va prier. Ozongi pe wani na mbet, yosholie otondi, il y a 16 enfants qui dorment à même les sols ban oyo. Bazola la nase. Et nous prêchons par l'exemple. Quand j'ai fait, je vous montre. Je vous montre. C'est pour vous stimuler. Naloba kanaza kana ba sponsorte à part bandeko oyanga. Okomono mutu atindi $100 ngana zanaka moi $10 nangai na bakisi ale toketo sungi bato. Les Congolais devraient faire ça et c'est parmi les missions d'un parti politique, monsieur. Mutu oya ebe le côté. Est-ce que wana musala député, musala député za nini yali akatonda ka lali bien, mais moni même mutoyo azozanga ta comprimé okosunga yete. Musala député. Boko yeko la politique. Et au vandi ozonyi na yo sambeli mingi. Conscience na yo ezoloba na yo ata eloko moko te. Wana na zoloba pona yo te. Lobela biso ni la gongo. Ozo kima parce que yo oza égoïste. Hein? O babenga kana chiluba chumvwa bilenga. Kaka yo tala d'abord tala na numbetu na yo. Tala chambre na yo. Tout ce que vous avez comme avoir, ce que vous l'avez pensa boy, et ça, mbongo, oyo koti, ko salisa, ko bikisa, ba tout ce qui bon. Na vanisa ki moko akutaji kasombale, kasongolunda. Aye na lobi yozela na nudu gazo ya awo. Aya pesi $100 pour que tozongisa. Oyo, elina bino ya kasongolunda oyo. Mama loba likamba kutoka yamba. Uza ikono. Mungu mpende. Kuna kayamba za usani. Mwana na waza gentil eh. Kuna yako kuna mbali, mbali kijana kwa mke wake na mke. Yeye mbele yake ndio mai. Na kusoma ok. Siko besoin na wezani. Ok, ndina kamba. Tike na kamba izao. Soba peso $50 uzonga kamba. Soki na moni ona nzela. Zola nga sac nanga moke na bakiti na panda. Nzela papa, nzela mama mbongo ezobima awa. Wana tike na yo, na mbongo olia na nzela, na mbongo ya mwana. Hein? Donc siko to likato yo ko koma kaemba.
Papa na okende. Siko soki nakangi yo na nzela na moni yo lisusu awa. Papa na vi yo nga na mene côté la mai banda 3 mois zemi tina komi boye. Famille te na vivre. C'est comme ça que tout le monde vient. Et est-ce que je regrette? Je ne regrette pas. Apprends ya kosunga bandeko na yo. Bolingwa mboka kola kisango te soki ozana bolingwa ndeko na yo te. Et l'avantage à vie, c'est quand vous vivez en interaction. Tokote ya kabino yango mikolo nyonso. Elengi ya oyo tozoloba. Ezaka soki bozola kisa bolingwa entre bino. Ce n'est pas une autodestruction. Ndenge nga na mona ki na poto. Ndeko na yo azoteka biloko fungwa. Misili bazoteka biloko ya mboka na yo. Ok kosoma ngwe pa mupai. Mais c'est pas possible. Et après, on a combattant, résistant. Vanda, vous avez mutema mabe. Papa ka se ndeboyete. Pona ni yo mutema mabe boye. Oui, azanam. Vous avez mutema mabe. Même politique, il faut battre mon koboy. C'est là que j'ai dit, Nambo Kanabiso. Regardez les professeurs. Regardez les scientifiques. Bazo politique, batike l'angolom de la rue. Bazo tala tango batouana, bazo sala politique, bango bavani. Nous sommes dans la science, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On fait des recherches pour répondre à quelques besoins, résoudre un problème. Quand vous comprenez, là, ça c'est quelle recherche? Oui, d'abord recherche fondamentale. On fait des recherches quand il y a un problème. Tant aux autres, non, on doit comprendre cette situation. Ou comprendre le loco, après proposer ma solution. Oui, nous comprenons un peu les différents types de recherches. Alors, les scientifiques et les intellectuels, ils sont observateurs et politiques et la musique. Mais la conséquence à mesurer, conséquence, il y a que parce que ce sont eux qui se battent. Bino bovanda depuis bovanda wana kotanga buku toboite bamuso bazotanga mais bamuso basala politique. Mais vous allez subir parce que ce sont batwana bozomona batanga te bango sikonde bazosala politique tangu bazozwa bokonzi bazokonza bino vous allez subir mibeko oyo bango bakozwa. Monsieur les scientifiques et monsieur les professeurs boyo kinga yango na lobaki na batu tika kosala hypocrisie ozana posa ya kosala politique autrement contactez-nous biso tozo sala politique tozana posa ya batu tozo sala politique dans tous les coins yakana makanisi na yo okoti oya biso tosangisi nous faisons la politique otika les observer bozaka kuna après soki bango bazu bobani kolanda bango dossier wana je suis professeur na lingina za la conseiller na yo monsieur le professeur pona nini yo koza oui. Il y a les professeurs qui ont déçu au talibenda asala anyanya wanyanya et l'autre mon côté. Mais vous n'allez pas rester un observateur, vous serez condamné pour non-assistance à ce pays, à cette patrie. Messieurs les scientifiques, Boyokinga, nous sommes apolitiques. Apolitique à Zalak. Apolitique à côté ni. Ozomona mabeza wana, siko ya yo science ezosunga Congo nani. Je suis pour les gens qui soutiennent Bandeko na Bango. Les gens qui s'impliquent. C'est là que je parle de Pape François que j'ai toujours dit. Qu'il ne veut pas voir les catholiques comme ceux qui observent la politique sur les balcons. Allez faire la politique. Boya tout ça la politique. Politique est ce qu'il y a à mutema malam. Hein, c'est ça. Là où il y a un Congolais qui fait quelque chose, je soutiens. Nazo soutenir. Même temps, vous avez dit qu'on a vu Wario. Ndenge bo kati babi misi tala lokuta. Eliezer a signé 50 000. Eliezer a salibo. Dans l'hôpital. Bon, continuez à les soutenir. 50 000 ans, on a zoyang. Bando qui a modèle war. Vous pensez que la constance est alliée? Qu'on résiste les alliés? Qu'on combattre les alliés? FCC bango wana bakomi kosenga dialogue te ba umélité bazo koka opposition te pema nazo ebisa bino Alain André Atundu alobité tosolo la kaka te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vous a donné 2 ans
Bozo Sakanana, dès que on ne peut pas nous intimider. Lobanan. On ne peut pas nous intimider. Voilà. Ndayango anati. Allez, toko kata to gende na cohabitation, tozo zela cohabitation. Nyonso na se. Opposition pema, bakomi ko senga dialogue. Hein? Na bosela ta 5 mois te. Opposition pema penza donc pema. C'est là que j'ai dit bayeba kabatu na air moko boy. La moi Constance. Ndengo zo mona batu. Et les airs zala na position te. Hier zala nazala na position te, ma position c'est la RDC, c'est l'unité. Je suis prédicateur de l'unité et non de la division. Ngana kota na ba considération tribalo-ethnique te. Yo ndengo vandi wana ulanda peut-être muto ulanda parce que za muto ay kolona yo. Ngana zaka la biloko wana te. C'est ça la différence entre ngana bino. J'ai dit aux gens, j'ai vu même Batu Oyo Bazana, chef de l'État, comme s'il cherche à nous défier. Bazozo Batu qui nous insultait tous les jours, y compris les chefs de l'État, de Bazo Fongole le Kabango Bikuke. Batuana va comme kuna biso tozaliao, babani ko attaquer biso. Na lobby nous allons nous assumer et puis toko bundi sabine. Nous allons nous assumer. On ne va pas. Moi, Tambo, je ne viendrai pas faire des courbettes. Nga. Boko zela trop. Bozoa. Bozoa, c'est qui insultait. Bo récompenser bango. Donc les fruits à finga ba fingi bino ba take bino pendant que vous étiez avec les autres. Après vous oubliez les autres, vous appelez ça, c'est ça le machiavélisme. Mais attendez, d'abord Machiavel a comment quand? C'était na époque nini Machiavel a comment? Machiavel aloba ce qui est ou bien ce qui devrait être. Parce que loko babundisaka awa, c'est ce qui devrait être. Batu bako vivre ndenge nini, bako kiko zala ndenge. Siko toza ndenge nini. C'est la moindre des choses et la compréhension. Machiavel, Machiavel, Machiavel. Tanga kabient. Et puis livre en Machiavel et bakominine. Les princes. Quand on dit les princes, c'est comme si awa, tozana principauté awa, tozana royaume awa, allez tovandi, allez les princes, nazo tanga Machiavel, nazo. Nabita bato baza na réflexion moko archaïque et qui reste accroché na biloko ya kala sans comprendre. Machiavel a écrit ça en quelle année? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de son expérience auprès des princes ou bien il vous a demandé de faire ça. En tout cas, c'est compliqué. Alors, si vous optez pour ça, botikali, allez, bao nyonso, bo bundana bango, bao nyonso, ba bundana chef de l'État, bozomo na bango lokola batu ya kosakana na bango ya kotindikaka, nous allons nous assumer. Oui, on va s'assumer. On va s'assumer, messieurs. Et nous allons vous affronter bien, bien. Vous pensez que en voulant nous faire du mal, il y a que bon, pour notre sala bango mabe, il faut tous amutazala qui confie un chef de l'État, tout récompenser, il y a banda kosa. Nous allons nous assumer, ne vous en faites pas, et le monde sera témoin. Nous allons nous assumer. Ne pensez pas que tous avez amiqué. Nous allons nous assumer, nous allons prendre acte. Mutuba kobanga mutwazawate. Prenez les opportunités. C'est tout ce que vous faites depuis que ça a commencé. On s'est tué, toujours calmé, toujours calmé. Ça va exploser. Ça va exploser. Botika ba sentiment wana. Nalmona ka batu misu lokola yakobanyi ngai awa, ngai ngatam. Na obanga mutu. Nous avertissons et nous disons. Et depuis qu'on a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je vous ai parlé. Nalobi bande konangai, basso de moutons qu'on a conseillé parce qu'on avait discuté. Moi, j'étais contre. J'ai proposé une route à contournement. Oh, yake, même ceux qui m'ont pas yaya, comme on a des ordres, nabiso les ananzelate. A Kenzela wana, a Kotina Gombe. A Monica même Kembo Kezo vivre. Yabiso de que moutoye, abandi comme on a ba bêtise. Bao bazalaka bazo pesé par chef de l'État. Ils ont fait passer leur opinion. Où en sommes-nous maintenant? C'est la même chose dans la maison préfabriquée. Où en sommes-nous? Combien de millions qui sont partis? Et l'amélioration sociale, il y a peuple. Je pense que c'est ça. C'est ça l'amélioration sociale. Les Congolais ont besoin du travail. La DGDA, a engagé Batu. Les actions qui commettent. Et tout le quoi Batu. Les Congolais ne sont pas des vagabonds comme vous pensez. Il ne faut pas faire d'une exception une règle. Je pense que Essengeli Toyoka,
Moi, je presse l'unité. Je parlerai Congo. Nakoloba na ba Congolais. Ndenge na zoloba. Il y a maman Marthe. Cette maman-là, je ne parle pas de maman Marthe Kassal. Cette maman-là vit aux États-Unis. Yetangwa comme aux États-Unis, bambula ya vandi alobika que ba Congolais bali akabiloko ya mboka na bango. Parce que ko changement ya régime brutal, ezana ba conséquences ya ba maladie o bato bazo kufa sans savoir. Organisme na yo ekola emesana na ba kwanga na banini oyemba la moko yo wana ba hamburger soit okoya munene ya désordre soit okobana kobela ba maladie mususu ozo comprendre te. C'est comme ça que quelques Congolais, je vous ai parlé ce que je vis dans Château Rouge, ce que je vis dans Matonge à Bruxelles. Makamunga na monaka. Ndeko na yo azoteka wana te bazolanda mundibo. C'est pas possible. À côté que la yo biloko oyo zanango posate. Oui, il y a quelques remarques. Il y a quelques Congolais qui ont estimé que non, ils ont négligé Bango, les Congolais ont bazaleli, ainsi de suite. Donc, bazali ko se comporter, mabe bazo yamba batu malamute. Non. Mais il y a les gens qui font tout pour que les Congolais azwa. Mama wana afongola magasin ya munen. Il y a ba produit okosomba biloko nyonso lokolo zana kisasa. Okosomba madesu ya Congo, okosomba pondu, okosomba misili biloko nyonso zana ngo posa eza wana na États-Unis okoko tape o commander yango batieli oka na poste ya bino poste umelaka te eye place au vendre ozwi yango ça ne sert à rien ya ke o commander ka ke uta Kinshasa tout ça bakoya même ko boka o eza déjà na kati ya États-Unis elongwe kaka awa batieli o bala moko ozwi mais comment na mutu alingi te et une expérience mutu moko aye wana ndeko na ye akena magasin ya voisin mutu wana qui n'est pas congolais akekola kisaye pondu akekola kisa lobimo nazoluka eloko oyo parce que azana confiance ndeko na ye te wana sikoyo nzoka nde bazaka na porte ya sima oyo bakolaboraka wana akotineti na sima betagère akepa mama Marthe alobi mais ça c'est pas votre produit ça mana alobi eza yango alobi te nazomona congolais moko aya wazoluka yango ozana ngwa pesanga autant de carton azu carton wana babimisi na ndenga sima bake batie boyebi ke 48 heures ba carton nyonso tu wana oyo ezaji kotula esili ta c'est le même produit sikoyo baye batieli yo kuna sikoyo moni yango ekomi bien mutema mabe ya modèle wa mutema mabe ya modèle wa. Et je le dis toujours, chaque fois que vous avez la possibilité, au kutana de konayo, somana ne pas de konayo. Na kenda na Milouze. Na kutan de konanga impangi Richard. Asala un cadre oya ke ba congolais bokotiko se retrouver au kolia moi tabakoli sala boy. Donc, ezande ngwana parce que lengiavi ezao wana. Et lengiavi ezao wana. Mais batu bazakuna te. C'est compliqué. Et musala ya bato eza koloba moi Félix yo sali nini yo Félix répondre siko Kagame omoni o répondre te Félix alobi ke tokozala ba voisin tinati on sera des voisins akosaki te lobi ni la gongo etomboki je dois fixer l'opinion ici que ekoti nanu na Goma te esukaki quelque part tremblement nde ezaki makasi bato bakimi banda kuna bango ezande na Nyiragongo. Batuba kimi ndenge bozomona wana, c'est ça le volcan, tout ça. Tangu batu bazo kima. Babandi ko kima, ba musu bazo ke banzela mususu et le gouverneur militaire. Alors apesi bango ba itinéraire ya ko kimela. Ba musu bakenda kolala na Minova. Na tongo ane babandi ko zonga Goma. Je porte à la connaissance de la population de la ville de Goma et ses environs que l'Observatoire vulcanologique et de la protection civile confirme l'éruption du volcan Nyiragongo depuis ce 22 mai 2021 vers 19 h. Les investigations sont en cours et la population doit suivre les orientations du service provincial de la protection civile selon le plan des contingences en vigueur. Je demande à la population de garder son calme
et de suivre les instructions du coordonnateur provincial de la protection civile et les orientations de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Le coordonnateur va donner de amples explications à la population pour les canaliser vers les directions qu'ils seront en sécurité. Je vous remercie. Bamususu babandi kotimela pour que bakende Rwanda parce que le Rwanda est là, bangonde ba voisin. Certainement que bakangeli bango et bandaki na 19h. Bakangi na vers 22h ba yeko fongo. Ba Congolais ba côté belé balala ki na Rwanda si ce matin de bazozonga. Image wana bozomona eza entré na bango bazokende. Ba ke kokota na Rwanda nde ba autorisé parce que mouvement wane bandi 19h. Il fallait que la sécurité rwandaise va à disposition na bango pour que ba kotsa bango na tena ndenge die Kagame ngwazo banga mikolo. Et le temps de faire ça à 22h ba fongoli. Ba kei. Toza ba voisin. Toza esika moko. Ata président nini soja akolongola Rwanda te alongola akeko bwaka ngona mer te. Na mona ka batu ba sepelisa ka munoko na bango. Ngai soki na chef de l'état na kozwa Rwanda na kwa annexe na RDC. Okozala makasi kolega Mobutu. Makasi kolega Mobutu. Parce que Mobutu était militaire d'abord. Et il était devenu roi d'Afrique. Soki, vous pensez que au Kendekuna, à ta États-Unis, mais attendez. Il a d'abord un problème de compréhension comment le monde fonctionne. Ba Congolais ba kekuna, siko boko benga bango banani. Parce que na pagaye wana na ndenge na tina minito na uti ko solo na bango na tongwa. Bana misusu babungi bazo luka luka bango. Parce que zalaki pagaye tremblement nini wana ndenge zo salema batu bakimi. On est des voisins et quand le chef de l'État répond, c'est un diplomate, c'est un fin diplomate. Ye Kagame mutu alobaki lobaki. Akokaki koloba na kofongola te bo vande pa na bino. Na kofongola te bo vande pa na bino. Il a fini par ouvrir. Et motile salema ndengwana. Tout le monde n'est pas rwandais. Mais les Rwandais sont au Congo. Les Rwandais ba ya d'infiltrant na bango. Place ango tout soit na kayangwana. J'ai toujours parlé de l'infiltration. Occupation exatée, selon Gaï. Et au comment on m'a dit occupation, occupation. Et là, les autres, ils ont dit lobby occupation, Ghana lobby infiltration. Problème est ça. Mais faites quelque chose pour ces pays-là. Soit qu'ils ont occupation, yo salini. Avec la pression à Benjir, Kagame a vu Nicolo depuis à l'Obaki. Parce que même docteur Mukwege a réagi. Tozo bunda pour impunité ici là. Ce qui est impunité ici, donc on y est exactement. Tout ce que un tribunal, tout le tribunal spécial, il y a Congo pour la makambo les cas qui na Congo, makambo na nyose aussi là. Donc Koloba pepele ezan des solutions te. Il faut tout landela likambo moko na moko. Ngana kanisi batwana soki bazaba commanditaire. Ngai to yoto ko décider te que nani mutwaza commanditaire. Il faut que justice est le cas. Ce qui justice est wala ndezo oyeba nani mutwaza commanditaire na oya banda ko exécuter. Mais ngana kanisi mingi ba congolais, il faut tout ça la makasi. Pour biso peto za la mboka neti ba mboka mususu. Oyebi na Yougoslavie ba kufaki. Après, il y a un tribunal. Donc, tribunal, on a des tranchés, nani mutwazaki commanditaire, nabo bazaki ba exécutant. Makambo les cas qui, par exemple, en Allemagne, bazu tribunal. Ils sont payés photo 5 tribunal. Pour, surtout, tika makambo olubara na banzela, donc, toujours, ganga na banzela. On a repris sa solution. Solution, il faut
et ya soki justice ezali yango wana nazosenga bino nyonso bakongole bolandela likambo wana mutu moko akosalisa bino azali te soki bino bolande likambo wana te justice ekozala te mpe soki justice eza te ata soki olobinga ke mutu wana aza moyibi mutu wana aza occupant bongo koklame wana ekosala yango eloko te tosimba likambo oyo neti ezaka likambo ya congolais moko na moko solution ekozala soki justice ezali soki justice ezali te ngana kanisi likambo oyo okende musika docteur ozaka yo moko ben balobi musaka moko sokolaka elongi te ben esengeli congolais nyonso toatia liboko sikoyo nalingi opesa message moko mpona bajeune congolais oyo bazolanda mpo toza ebele bajeune congolais bakoki kosala nini mpona baambwate yo pa me ngana kanisi lelo boza na bareseau sociaux boza na bamoyen oyo bokokommunike na yango mpo bosenga likambo bolingi bomona mpo na ngai nakanisi il faut que justice ezala soki mpenza bakongolais nyonso bakosangana basenga ke justice ezala impunité esila nga nakanisi mboka wana ekozongela biso mais soki boye te nga nakanisi kogangaka na balabala eza na te ifalaki alobake non alokola toza na bino problème na kangi ça ne se fait pas comme ça. Et vous n'allez pas demander Félix à se comporter comme de la rue. C'est quand même un chef de l'État. Quand il parle, il voit sa responsabilité. Pas seulement chef de l'État, mais il est président de l'Union africaine. Il donne une réponse qui le dérange, qui dérange même Yé Kagame na Batumisus. Mais bino bande kona été bozakunate. En tout cas, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. C'est comme ça que vous trouvez, moi, dossier à Moutou, Oya Lobelaka Congo, il faut y avoir quoi à la modèle. Et ça, bateau, bazoa, le cola, ba cop mon côté, ba salaka, na combat, te. Accident, il y a salema awa, il y a peu Nathalie Sakibino, image wana bozomona, et ça y a dit sabeb. Na lobi soki ba olali pongi, okiti na disa. Ozana posate ya kotanga au na place va combien Addis Abeba. Le nombre d'avions que tu vas voir. Je vis donc au même moment avion 7 les autres Mulongo les autres ont décollé ainsi de suite. Nous sommes en Afrique et nous sommes capables de faire ça. J'ai regardé dans l'aéroport Nabiso bakotia même 3 autres bandes côté one. Il y a qui avion zo mata ainsi de suite. Mais il faut bien que la compagnie d'aviation à Malonga. Il y a ma casse, nous devons faire la compétition. Et ça a quand même une fierté. On ne peut pas accepter que les Rwandais non, ce n'est pas possible. Ethiopia, Kenya Airways. Ethiopia, n'est comme ça 28 vols par semaine. 28 na Congo. Balingaki basa accident lingaki salema collision moko lingaki salema na mapata avion mibale et na banzela mibale ya likolo ilingaki tuta Cherubin okende senga azwi mokano alobi il faut bopesa ngai explication na état communication ezate. Je vais vous informer de quelque chose. Cherubin aucun de nos mêmes ministres, avant que Bakot en fonction, il prend son vol, il va à Lubumbashi. Tant oiseau Kende, pilote, a invité Yakanano à bouder. Pilote a insisté, jusqu'à ce qu'il accueille. Tant que ezatan ubala kisaye ki tala awa. Donc, communication zate, tout est perdu, tout autant la kibuli. Et on ne peut pas poser cette question-là. Moutuna wana bakotuna teke boye bisabiso comme ça, à toi réfléchir comment avoir une solution. Ce que ils ont dérangé, pourquoi? Parce que j'ai vu, tantôt batak, toko mboka toko kambango nengwana te. On ne doit pas accepter que la situation dit qu'à la statu quo. Bisso, tous les porteurs d'un ordre de mission de l'Assemblée nationale, et le DG intérimaire, il y a Hervé, il y a Pessa qui a un rapport, mais c'est fait que les perturbations politiques et tout de tentées, il y a que tous les gâteaux discutés. Mais le ministre vous a demandé.
Et là, quand tolingi, on a évité pourquoi ça fait mal aux gens. Je suis allé en Andajika. J'ai filmé la situation en Andajika. Tant qu'on a la kisango et dérangé même ma collègue nanga. Ndenge ni nokola kisa na lobi collègue. Yona mwasi na yona bana bozaliao. Bande kona biso wana na Andajika bazo vivre boy. O tozo la kisa eza ya ke biso ba politique to luka ndenge nini ya kwa améliorer situation batu ba sepela. Mabeni na sali. Ite basi wana bazaka ba millionnaire na lobi te mibali na bango ndi ba o bazana ba vélo. Papa, bon tu vas? Mangi. Hein? Mangi. Ozolo ba mwa kwani. Kiluba ou bien kiluba? Kiluba. Ah, mbisine. Mangi bakambuli makayabwa. Mangi combien de kilomètres? 800 km. 800 km. Nous nous avons tout quoi? Turbenza un mois. Un mois mungile. Mungile. Nous ya quoi? Tu as engagé. Ah, nous avons pas kufika. Hapo ndio kufika ditu kai kuandaje. Watu mjitani. Yakafika mjitani. Un mois mungile. Un mois mungile. Kacha numuka kumbe nwenzi matukwa. 2 mois. 2 mois. Nous ya kula makayabwa. Ah, bakusu makayabwa. Nous la nao. Eyo. 800 km. 800 km. Oto chef. Oto munu koto yo. Oto biche. Nous c'est là 5 000 francs. Merci chef. Nous là na ça quand il mange les mous. Chef, merci beaucoup. Merci chef. Chef, toi c'est qui? Toi c'est le enfant. Merci chef. Un mois. Un mois. Findé makayabwa comme ça charge. Ou du moins dépenser à peu près mauta. Manto 1,5 million. 1,5 boîte de digime. Eyo. Pinde fa du fika kuanda jeka udi wa kufana ba kufeta intere wa mauta à peu près. Vous m'avez dit 1,5 million. 1,5 Pinde au bénéfice udi. Non non, il Yon si combien 3 millions. Non, ça devait 3 millions. 3 millions. Ah, rubo kwanza 3 millions. Ah. Mais un mois wadienda Pinde dit sombre lui en automatique quand même. Ah. Oui, mais ba benza 2 mois, c'est long. Un mois wadi somba. Bindeu mudia mutunanza matwa 10 jours. 10 jours. Au moins 10 jours. OK. Un mois. Bindeu nous fika quelque part nous là. Ah, quelque part tu as là le musée moi. Malavu no sabu. Padi bucha. Sabu tu là le mukaseki. Nashukua man. Njitan tu boy. Baka jini bana badi kunganda shik. Ah, boso nganda shik. Kadi ntoba manyo. Mutom. Non, pas mutom. Namgarchio moheli. Ah? Namgarchio moheli. Ah, ki député wenu. Ah. Ningani mkwao. Ojika tu amuanda jika tu. Mais penso uma província. Donc mon dieu eu 1,5 million. Eu 1,5 million. 1,5 million. Bilio makutao nous sommes chez la capitale qui est là. Non, tu vas porter bagambuilang. Ah, nenu di ba porter. Bagambuilang. Ba patron pinde ba di. Mshara kumai. OK. Pinde anu nufika munganda jika ba nufutai 100 000. 100 000 francs. $50. Donc, vous devez 2 mois pour avoir $50, 100 000. Voilà. Wana mibali na bango na distance bazo futa bango 100 000 francs congolais. Équivalent à $50. Pour un voyage il y a 3 mois.
nde mibali ya basi wana soki mibali wana bake komemela bato basi na bango nde bake kodefa nyongo pour que bateka na detail bake koverse nalingi boyoka basi bango moko Letu bahari bari sasa batu futisha taxi kanyachinganya. 200 francs. Kwa combien? 200. Oui, 200. Ah, d'accord, ils allaient bilolo. Bilolo la ninga. Kama 200. C'est pas de difficulté de coûter en temps. Ni ula mataji wangu ndio. Ela ushatete bintu yetu kwa kule hetu umtengo wa kunyeta desa kwa shabani. Taxi ni kuebya. Bisi bisa bibini. Nikola nchi. Eyo. Leo munemu nyamona no ba mama bendesa matempo alors que vous sansa bitunanga nanga bata mbisi parce que bata tukabena ni mitimo yesu bata tukabena ni mitimo ya kuenza mbisi wani nonku capital kadibu akala kai ok, il tempo di jima nonku dibu akala mumbo ezama kuta 20 francs kujitu Mama, apa tu dipeni mama? Bunga dajik. Baru kaya bulu aku. Okay. Baru buku aku bulu dia aku baru kaya. Oui, kadi kala sabana sinya balonga gratuité wa simali ko. Okay. Ni message hadi tumina tsegeli wenu ani. Sasa voilà. Mais quand vous dites ça, ils ont soit battu. Je suis allé à Cabinda. J'ai filmé l'état de la route. Je vous ai montré dans quel état la route à Cabinda se trouve. Dans le mode de vie, il y a battu. La vie à Cabinda. Chaque fois que tu as net awa. Fofana et Penge, Nigérie, Ngala, Bazana Kasongolunda. Bakei, Bakoye la bino image, yakuna la vie là-bas. C'est mon collègue. D'où que Kulungu nda ke kocha ba forage. Alors bien zocha ceux qui 20 forages kuna tokota lisabine. Mais on ne doit pas montrer cette situation tobomba pour que batuba yebate. C'est la même chose. Bande ko ya RV ya monsieur le DG intérimaire. Pesa rapport et kosungayo pour que wa améliorer entreprise oyo kamba. Mais kuna siko to bandiko yo kaba makambu 3 na RVA. D'un côté, eza que bienvenue liota ya salisi soki ba réunion soki ndenge nini na ebite soki eza ya solo soki eza ya lokuta. Pour que ba monter quelque chose pour na ko salir ba mususu. De l'autre côté, il faut cheriban longwa parce que c'est un rapport, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est que le chef de l'État veut, eza comment na ba conditions s'améliorer. Bino bozana difficulté. Difficulté wana biso toza libanda. Quand le ministre, si le ministre ne le fait pas, admettons ceux qui va tout bakufak. Si le ministre ne le fait pas, nous allons l'interpeller biso. Et pour le fonctionnement yamboka, nalobana premier ministre Sama Lukonde, nalobana monsieur le premier ministre. C'est quand il y a interaction entre institutions d'emboke ou keneliboso. Et ça m'a kamboya kobani c'était bino ba député to sala bobie ainsi de suite. Le gouvernement est sorti. Le gouvernement est là. Siko.
biso il faut tosala ya biso musala le gouvernement basali ya bango ba mususu pe basali comme ça toko faire avancer yo tali ici biso tala difficulté tozana tala ça ne sert à rien de cacher les choses d'ailleurs yo zo sala l'intérim oye kokuta ba situation ndengwana qu'est-ce que vous cachez soti collision ane sale makabatu balinga ba kufa et Chéribin Okende est en plein droit ya kosala yango même ndenge nazoka makambo ya audita ok ba bloqué lobi na ko rencontrer la Mineta ministre d'État Adel Kainda la princesse que moi j'ai appuyé parce que tant nazoka que yemuto a bloqué balingi basala auditer pourquoi pas comment on peut auditer comment on peut bloquer il faut basala audite toyeba ba makambo eza ndenge nini nazo yebisa bino ba makambo eza na makambo to bomba awa batinda mbongo $900,000 na Mbujimai pour que babongisa banzela Mbujimai avec l'OVD boyebi ke bayaya moko bavanda na bango bakabola mbongo bayaya mibale bazwi mbongo bakaboli 900,000 ya kobongisa ta momuke lelo soki okena Mbujimai mieux vaut kende na moto kende makoloke okende na mutu okay nzela nyonso ya sims wana soki ozokende donc ezaka ka boyi c'est pas possible et l'argent a été décaissé bazwa batu mibale bakaboli mbongo lokoso et batu ngo bazokabola wana bazanga yango te tokobimisa ba dossier awa na lobaka nous sommes détenteurs de grands secrets. Maintenant, comment on a monté le monde Mbujimai et pas Nangai, Mbujimai avec un langage à se séparer bat. Tetu baluba, tetu ba. Au salinini. Vanda kimia, kantala. Vanda wa apprendre comment respecter na kolinga bandeko. Tika kindoki. Et la plupart des cas, même l'insécurité qui prévaut aujourd'hui en Mbujimai, c'est créé. C'est créé. Et après, mouton ndengwana, ayewana, nalobaka na ba surtout ba ndeko biso bazaka libanda, nalobaka na bango mupaya kaka, ndamela kama ekufela mbwa, ce n'est pas de l'orgueil. Natala kabino na lubita. Tala oyo ndenga zokosa, tala oyo ndenga zokosa. Je vous ai toujours dit l'histoire que j'ai connue na ba ndeko nanga pareko. L'histoire que j'ai connue na ndeko moko azana Kinshasa. Je viens, monsieur, Tosolo Ligue Kamouezala qui Toselisi Kakazui Linette à Noir parce qu'il a besoin de $100. Zawan, Bisso Tozo fait la mboka oil, Talane de Comico. Ah, Babeninga Batuninga, Nana Kasiko Koko Sate. Oh, Basala Kimuto, Nalobite, Tozala Kinaye. Ezanelo comme mon côté. Yozolo Belaïte, après va récupérer, allez, journaliste à Pareco, journal. Nalobin Zambenanga Moutou passe. Moutou passe. Et ça vous aimez. Allez, olobi babandi ko finga. Eliezer, Burundais, Rwandais. Tala, na lobi boy. Bolo banangana za Burundais. Bolo banangana za Rwandais. Bolo banangana za Uganda. Bolo banangata na za Somalien. Mais mokolo loko aweli la kayangote. Mokolo loko aweli la kayangote. Yo bi misande misisa na yo toyeba d'abord na Congo oyo. Outa na famille nini. Plus 243, 998, 311, 332. Bande Gonangai, Nalobi Boy, Omoni Congo Oyo, Ezaya Bissonion surtout. Mais ce que je vous prie, que chacun place à Zali, Amitouna, qu'est-ce qu'il fait pour son pays? Qu'est-ce qu'il fait pour son pays? Na tu voyez Sabino Maman Marthe, aye awa pona kosomba pondo azali ana Kishasa nene tozoloba awa. Engagez ba Congolais zebele na ba Congolais oyo bazo sala misala tout ça ça donne à ces conteneurs naïe a comme ma biloko kuna ayenangwa apesi batu musa c'est ce que nous avons besoin et maman wana place azali kolobela ye makambo ekolote kolobela ye makambo ekolote aza atana biloko wana te azoloba na yo tout Congolais zande kunanga et voilà église bandi tokate mission. Tokate mission église bandi lobby to monani